papa batelemi ba mama to fanda te bébé quoi Chaba Kasongo Shakira Beton Oh oui chérie mon bébé oh là là bien Irène Masendoki mon perso Mosafiro ila takalia siange katana Nabituma bazuwa yo bundisanga iya 5 ans Jamna bamana modele tina pamia ibe Masiandoki ena koma kubanga o kwenye Amange wa Mugusa Kilima Buma Giselle Irene Masiandoki wa Mugusa Apisana kwanza muna wa Mamange wa Tuninga décor azawa piboé. Ah, décor azwami na site kitoko. Oh, tobengi Toronto City VIP de Maluku. Eza espace pona yo, pona nga, pona ndeko nyonso ozala na projet à vie. Toronto City VIP, yoka ba avantage. Toza 5 minutes pour mon fleuve. Toza pembeni na site ya Vodacom makambo teli réseau bosana tozali nzinga ya quartier ya investisseur tu comprends ah Toronto City VIP de Maluku pembeni na mai mpepe moko naturel wana poto ba diaspora nyonso olingo s'investir na mboka na yo Toronto City VIP de Maluku et pesa to ezo teka ba espace kitoko kolongwa place Nazar tiomo na presse to pasola nzela Toronto City VIP de Maluku et ko sunga yo ozala na projet osala site touristique to pe otonga villa na yo ah papa benga papa Willy na numéro oyo ta numéro do chelibino benga Je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, pour venir acheter les terrains, que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Vous allez voir, derrière moi, c'est la régie des eaux. De l'autre côté, c'est le société Vodacom. Et devant moi, c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Merci Papa Willy. Tokobenga yo, poto somba, totonga nekolo. Na Toronto City VIP de Maluku. Bonjour, bonsoir, Nabamouré Zignon, Sobanisana Kolanda, Irène Massiandoki TV, oh maman Abino la cabine kaka histoire vraie pour essa la bino bafé makasi, Nabanda Kunabino, partout bozali nenge na lobakanza mbalola, apambola bino po na patience, na fidélité, na confiance, ndenge bozelaka masolo ya Irène Massiandoki esalaka vraiment bien makasi yango toyebisaka bandeko nyonso bazolanda biso partout ba o nanu basabona na site ote bosabone au site ya mama Abino ba o déjà bosabona bo partageaka masolo mama Irène parce que biso tobetaka masolo ya solo tobetaka aubergine te ndenge kaka nayebisaka bino tosalelaka proverbe 19:20 pesunga yo nanga na suite ya vie bamorena bamorezi boni bino tension ça va est-ce que vous êtes toujours branché connecté na Irène Massiandoki TV ndenge nazoyebisa bana bundese bobukana te balobi lelo nde makambo chez Tantine Emily na kati ya Frankfurt balobi ye moko tsunga différente azawana oya palanka na minute aza na kati ya bundese chez Tantine Emily ye moko pe prêtre PDG Giboza Mtunga azana biso wana elongo yo muto sepelaka oyamba to omona tsunga différente oya palanka na minute azana kati ya bundese seki bien makasi Tantine Emily umela na kati ya Frankfurt bamorena bamorezi tozopesa merci na sponsor officiel Betty la patronne moi saleki mibali na mbongo ya Dr Achille
kapesa ndenge nalobaka respect na mama 22 mwasi ya mebla 22 ndako na verchache ezalaka yo la patrona Betty tozobosana te tozoyebisa ba diaspora bomatisa ba volume ya mikolo nazoganga te na apose babi femme de valeur agangaka te falobaka na mwa charisme si identité ya Bundesiranda Masiando ki mwasi apela ye moko sama mbonda balobi ba diaspora bozokende Congo Kinshasa ozoluka appartement loué chambre salon cuisine salle de bain topé deux chambres salon cuisine salle de bain contactez mama Irène Masiando ki kaka na numéro ozomona ozo esika na ya kolala ya propre sécurité neti na film balobi chez biso courant katana kate tozana mobange na groupe balobi wifi pe gratuit bamorena bamorez bobenga bozwa bisika na bino ya kitoko ya kolalela na Congo Kinshasa wana topesi merci na ya Simondo ya papa depuis Irlande Kokodia Nzombo balobi vumela pourquoi pas mama Tazivita ya papa Trésor Chou na kati ya Bundesiranda balobi porte parole na biso ya Maele bamore na bamorez tobosani te nanga Simon Kibuki di Mutambongo na kati ya Luanda tozokende bongo na ye moko Serge Tata Kibokolo toujours bana Luanda ça va ya Willy Mosheni le vrai code mboka papa social balobi vie nanga prêtre Willy Mosheni bamorena bamorez mama Irène Masiando kayaka boy na la cabine masola solo na la cabine aubergine te topesa na ka ba conseil bandeko nyonso to batata ba mama balinga kobenga mama Irène Masiando ki bayoka ka ba conseil e utaki pa ya ba mama ya Jérusalem tozwika moko makambo ezoleka na France ndeko na biso ya mwasi abi mama Irène AGC Poussani naza na âge ya 45 ans naza na kati ya France mama Irène vi kozanga libala nanu pe na boti te esalaki tokoma na biso kosambela balobi kima pa esu masi ya mopesi libala ndeko nanga bongoli motema paske libala pe ezalaki nango te amibwaki na église moko ya monene ya bakongole eyebani makasi na kati ya France akendaki ne kosambela kuna po Nzambe balukaka ye mama Irène nde nasambelaka na église wana na kokutana na mobali bandeko bolanda lisolo partager lisolo mama Irène s'abonner à ma soledad sur l'aubergine à lekakate mama Irène akomi kosambela na église wana kutena mobali moko vie moko azawana en tout cas tovandaka bien na viango alinganga lokola makangu na kati église mais iloko na sepelaka na viango a respectaka nga makasi depuis tolinganaki tosalaki 6 mois mama Irène nakendaka na ndako na ye azakaka pe na France aza ye moko nga pe nazaka nga moko ye pe ayaka epananga me asimba nga na nzoto te bamorena bamorezi botalaka na kilelo okute na mwa likangu na yasala 6 mois simbo na nzoto te seka banga Nzambe bandeko bolandaka lisolo Betel Pro Max mama Irène nde kosimba nga na nzoto te otosala baja tata na mama alinga te tobanga Nzambe azomibongisa bala ngai alinga na baventure te nga pe na bite nazwi vraiment mobala malamu ndenge azolinga ne nzoto te bo alinga tobalana c'est que vraiment aza sérieux mama Irène tovandaki pendant 6 mois amibongisaki atindi lettre na famille pana biso mama Irène na 6 mois na ata azosokola na kipani alinga te na mona nzoto na ye mpona embrase funa kangi na makasi omona yebisi na biloko osala etindaka bato bakweyisama tokanga motema tobanga Nzambe zela na bala ombango mpo tovanda na kimia mama Irène 45 ans nanu mobala proposanga libala te bamorela bamorezi bosabone bolanda lisolo mama Irène Masiando ki partager lisolo na nga bandeko bolanda bi mama Irène mobala kangisi mbongo 6 mois après aki kobalanga apesi biloko nyonso na Kinshasa epai ya bafamille nanga alobi siko toke na église bapambola biso mama Irène toleka pe na église yango kaka awa na France tokosite no église ya bato te mpo tozosala publicité église te tozobeta nde lisolo mpo esunga yo nanga na suite ya vie yango tosalelaka proverbe 19:20 mama Irène pasteur angani pe abondeli mpo na biso apamboli biso ndenge ezalaka mpo tozalaki na makoki ya kosala mariage na église te mpo facilité biso lokola asa balinga na famille pasteur abondela mpo toyebana banzoto tomeyaka meme kovanda mpa tosalaki déjà 6 mois ya bolingo toyebani banzoto te mobali nga mpo na nga nalingaki toyebana na biso me mobali azali koevite bamore na bamorezi na kilelo na oloba okutani na jomo boye mwasi mpe oza na badone nyonso njo mpenaa na bopikiliki panda 6 mois okenda pani atolali kuna asimbaka otabi bobanga Nzambe seki babanga Nzambe makasi respect na mibalo babanga Nzambe mama Irène tobandai kobanga Yesu Masiya kolo na pema makasi
tanga balinga mama Irène tokoma si balinga tosala mamba tata na mama o to patienter tout ça sur église ngapi papa o balinga déjà na famille pasteur pesa prier pour na biso eza susu kamba ko bomba te église ba yebi kenga na za mwasi na po so pesa nga biloko nyonso na famille tosala na biso e papa le bia ko sala te fa balanga mariage mama Irène na koma kisiko na kanda pona koma komona ngeza susu normalité bolanda lisolo mama Irène ko provoquer papa mkomsu tosala mama Irène betelanga lisolo tunelanga conseil na ebite na sala nini naza na âge ya 45 ans âge poussani mama Irène âge penza epoussani na âge ya 45 ans mama Irène mobala balinga déjà na famille mama Irène na okipasi na motema nanu na boti te mama Irène nakutani na mobali mama Irène mokona forsaka ye tosala mamba tata na mama Irène 3e lokola mobali musapi na nga ya suka oyo elandaka mosapi elataka alliance wana eza monene mama Irène mokieli dodo bamure na bamurezi mibali mingi omona ti pantalon aza na eka na lidodo mama Irène naza sikoyo mwasi oyo aza moto ya bassin moto ya nsima monene mama Irène naza na position ya kosala te bamure na bamurezi bolimbisanga mpo papa koma eza impossible mama Irène nayoka pasi na motema par rapport ndenge asololelaka na bi papa eza malade obotama boye problème nini mama Irène mobali alobi nanga abotama bongo yango ezali raison abala na ete ti lelo abangaka na ye basi bakopini nyonso abima na bango bajenaki kaka mpona eloko wana nayebisi papa eza dia nini alobi nanga papa abotinga mpe azalika na même problème oyo mais mama abiso aboti biso 6 mais ntango tokoli toyei koapprendre ke tozalaka bana papa ya biso te parlant nde toyei kodécouvrir ke papa azalaki na même défaut lokola ngai mpe eza kaka nga moko te eza nga na petit frère na nga aza na Congo aza na même cas lokola ngai nayebi te nakoloba noni chéri esi na bali yo tovanda nazokola naboyi nakufanga moko na ndako mwasi aza te mama Irène asili mayele mwana mobali alobi nanga biloko aboye esi abalinga na famille apeselinga mbongo bamure na bamuresi bopesanga conseil nakoki kosala ndeti nini na ka oyo mama Irène eza te ke basala opération azobela te nzambe na lola sala bango bongo yoka ke tata boti bango azalaki na ka wana ti aboti bango bakoli baye koapprendre ke mama bango abandeki kotriche abota bango na tata mosusu mama Irène nayoki choc alobi leki na mobali mpe aza na même kaka lokola ye baboti bango mpe kaka mibali mibale reste bandeko ne baza basi mama Irène nayoki pasi lokwa nalandaka obetaka masolo otangaka nkombo ya moto te beta lisolo mama Irène bopesanga conseil nakoki kosala nini po eza ndenge ya moto mama Irène nga mpe nao naboti te me na modele ya nzoto nanga naza mwasi aza na mipende na mwasi aza na nsima mama Irène nayebi te ata tosali ndenge nini ata na mibwaki na mipandi papa azokoma te eza impossible ndenge azaleli mama Irène bopesanga conseil nasala nini bamore na bamorezi mama Irène masendoki ebete promax abetaka masola bato oyo nabeti ezaka ya bato ya banyama te me bato siko baosenga conseil ndeko asala nini mobala lobi ntango bakoli baye koapprendre bazalaka bana tata ya bango te mama bango bandeki kokosa tama mpo tata bango azalaki na ka lokola ye mwasi aza na 45 ans nano aboti te bandeko na nga nabeti kaka lisoko nga naza na conseil ya kopesa te bato bolandaka nga mama Chantal Evita mama Louise Koli mama Leki Sandrine Kiangebeni madame Lenganzo yabe ya Zakari Tolomba mwasi kitoko peta imami la plus belle na kata France boni basangwando yi na yo Beatrice Lokilo ya Messi fils Lokilo na kata Londres ba oyanga ya kati Naomi Mwenge bopesa conseil Fifi Tomo la japonaise mama na Erastine na kati Bundestantine voisine ya kati Fifi Tomo la japonaise mama na Erastine moi sa boss Fifi Tomo la japonaise moi sa boss ya kati bopesa conseil makambo ezali mama sala nini mobala bali azaka na lidodo
eloko ezate troisième lokolo ezate bamorena bamolisi yango bolingo ezalaka kaka mpona mbongo to mpona troisième lokolo tokutani mbala nsima tozela baconseil na bino de longue jambe Jolie Mosungai bokoma na se ekosala biso bien makopine Jolie Mosungai de longue jambe na kati ya Panama seke bien makasi tokutani mbala nsima bamorena bamoreze soki mwana moto azongi te Jésus Christ de Nazareth matisa volume soki ozokanga na se mikolo naloba na mwa charisme babi ekogangaganga mingi mabe babi mwa sa boss aloba na charisme yo kuna maitsa volume saveur landa lisolo posé comment commentaire propre ya ba intellectuel ba bonne nanga bata bagage kufinga eleka kate pesa conseil bientôt kutani mbala sima bisous bye. Yogurt oyo ezosunga batu ebele mama Rosette bikulu ayebi biso sango ya yogurt oyo ezosunga bandeko mingi oyo basalaka sport. Yogurt esalami na ba graine ya ba fruit nyonso toliaka na mokili ndenge tolobaka mikokoli lokola mokokoli ya manga ya avoka bambumu ezalaka na mondenge bakaka ba mikokoli ya ba fruit nde basali mélange ya yogurt oyo ezosunga bandeko oza na cancer ozoleka na traitement na ya chimiothérapie liaka yogurt oyo ezosunga po ezosokola makila oza na problème ya foie ya barin olingo bongisa makila liaka mingi yogurt oyo soki oli etika ndambo soki poza na problème ya po bana oyo bamitungisaka problème ya po bambume ezobima na nzoto ndeko nanga okoki mpe opakola yango bandeko na biso basalaka sport olingo vimbisa nzoto obongisa makila na yo bandeko ya sport boliaka yogurt oyo mpona kozwa yango nimero ya telefone yango wana ya mama Rosette benga sala commande ya yogurt na yo partout ozali ekoya nango na poste yogurt oyo ndeko nanga meka potatola mama Rosette umela balobi benga na nimero wana ekosala bien makasi yogurt.